ekozalaka esengo na kati ya mitema na biso na bino na tango moye tokoyebaka ete bwali bongo etuluku mike ya bona libongo manaka moye tolangwa biso na bino tobiyaka tango iso guerre de religion zali bongo manaka tope mission moye e mosalama na makanisi ya bomoto ya bato te kasi epemelo bongo ya molimo pela moko mobeko likonzi ekole ya biso na moneno yango ya yambo mpe bokona yango ya yambo ekolobaka ete alinéa premier pe article premier ete ekolo ibongo na laïcité to pe mobozando ya babonzambe wapi epai kanyo kubikela bongo babonzambe mike onte ya ekolo Congo démocratique ndakisa babuda bakwami ba musulman epai boki epai eteli ba Kristo bakamatami boni bonité ba foi bahai pe boena boye kamatami tokoboso na te bayiki mbangu mpe bakolo mabele bakozala kaunte ya ekolo yango Congo na biso na bino ya bosomi tobenga bi mokolo moyelo na tina ya bonongi bilombe baye bazali baye bazalaki baye bakei baye bazongi na baye bakobikelama na ileko tango pekeke na moleko ya mokolo moyelo tokobeloko la biso na bino bakulu tulangai lokolemo motia maka ose etando eke na bino obe balabala moko ya bokutani ya bokaboli makanisi longo na biso na bino pona ba kwani bongo ne bosono ya emoniselo to ba vegle bandeko na biso bakobikela kabongo kokoso onte ya miso tokoloba bongo libungu tulu tuku mwambe na moko tuku libwana mitano tuku mitano bakisa mokami ne na zomi na mitano ini koloba 081 95 50 415 nde mituna na bino e ambami onte na biso moko mwelo to ibongo elongo na mbuta alandu azali bongo moko ya bana baye bavandaki pene ya kaka ne mwana ansemi eye bapemelaki ekeke eleko tango mateya malonzi bomoto etinda peko epemelo ya bango atoko moko mwelo kaka kwa misu na bomoite ekozala tete to bonga to longola boyebi okati ya mabele na biso tokomona bondongwani ekobende neteni kasi tokoluka bokotombola bongo etumba ebundaki bilombe epai iso kabatami tikete molimo mwa bino pe bokasi ya bino ezala pona bendele ya Congo démocratique mabele etika bongo bankpoko mabele bongo ya walongo na biso fumuki mbangu angitukulu ya mesive lulendo walunungu otokotombela tango iso elonga to kavundwako mbuta yengi matondo mingi papa journaliste na culture peuple Congo liboso mutozo aliloba po apesa na baninga esengeli ase présenter ngana zali liboso na bino komo na ngai ne mbumba landu miezi ya Congo mfumo kinkanga nzinga couleur rouge la puissance la royauté c'est la politique nazali kolo politique kolo puissance kolo royauté papa nanga azali na clan Kinkumba Nkulumpanzu la sagesse technologie na couleur jaune mais koko oyangai azali na couleur azali na clan Kikwimba na Nkulonsaku la couleur bleue la sainteté la religion yango ngana azali boso na bino naza kolo trois trinité de Dieu omniscient omniprésent omnipotent yenge muta muntu na obazali kolanda biso matondo mingi toyambi bino na kati ya etando mokolo moyelo longoni na bino ngo metalisi na bokasi pe na mayebo komi na ngolo kola boyebi pe bozido na epemelo ya molimo toyambi bino mokolo moyelo na tango boko nongo mokili yango ya bino eye bakoko bayo banoko bayo baboti bayo bakamata bina mpifo ya balangi eye senko pesa biyano ontia bomo ya bato tango komona mokili ya baindo mokolo mwalelo na yo moyo kamate mokolo ya meta politiki makila mayo ekwami na religion makila mayo ekomi na nkita pe na tombo mwa ekolo epai bokana ki mokili ekoma yango ekomi to mokili ebungi nzela na obokana ezalisama matondo mingi papa journaliste na kanisi uta mundele akotisa colonisation na kati ya mokili oyo babengi Congo baiko changer na kombo ya RDC Fumukimbangu atelemaki po azongisa ba mindele na mabele na bipai na bango
mokili tikala ikaka na bobungi. Fumu Kimbangu na Mbanza Sanda lobaki na kotinda instructeur divin pour aya kosokola cerveau ya peuple Congo avec ka et race noire en général pour bayeba makambo nini oyo ezali koya kozonga na ngai Kimbangu na koya na mawate na koya na kopite mais na koya ko frapper na yango instructeur divin ne mwanda nsemi ayaki po ya kosokola biso cerveau po bokileza nanu ya kobungi mais biso bato mokili bateyi biso talaka mutu mokili abanga katata nzambe te me ye abanga ka prison fimbu na poison na yango tina mokola lelo mokili eza kaka na kati ya bobungi mais Dieu ne punit jamais quelqu'un qui n'a pas été averti. Donc tozo continuer ko avertir ndenge tata o yangai koko ya peuple Congo ne mwanda nsemi o ya tikaki ye alobaki na maloba biso tozo komisa ngonde misala pona ko changer l'axe du monde. Bobungi wana ekolongo. Bobungi wana ekolongwa pata yo ne mwana nsemi abundaki etumba na kati ya kulamusa bomo ya bato kasi akotaki lelo bato bako pesa ye mbeba to mokumba pambate ya kotaki na mambe taliki politiki pe politiki nde moto esengelaki na ye ayebisa bakonzi ya mboka ma yesengeli po ekolo ebongwana pe epesama nesiki esengelaki lelo koloba ete balobi ete ya kakemaki to pe eshuaki na etinda to mission na ye yoro kola mwana okondima yango to pe okondima yango te. Matondo mingi papa journaliste na banza tangu tautaki na monde spirituel to lapaki ndai tokei poto kende kotia kimia na peuple na planète terre. Papa tangu ayaki tata nanga bapesaki ye mukumba asala lisanga oye kosangisa bakongo nyonso po bazonga na kilitire na bango. Mukumba wana etambusamaki na ye moko tata nangai instructeur divin Longia Congo ne mwanda nsemi. Simana ye a préparé boyeyi ya roi divin Kwatulendo. Mais batinda ki bisote poto kende kosangana na ba politiciens étrangers. Mission na biso ezalaki ye ezalaki a préparer boyeyi ya Kwatulendo, a préparer cerveau ya peuple Congo avec ka et race noire en général. Et enfin, molimo ya Mfumu Kimbangu ekoya po ya kokangola peuple Congo avec kati na lumière wana yangonde eko prolonger na Afrique centrale et kangi etando nyonso ya Afrique. Na kanisi soki tolandi pe bien BDK Bundu dia Congo ezalaki inspiration ya Nemwanda Congo. Mais tandis que tango akotaki na yi politique asalaki BDM asukaki na BDM Bundu dia Mayala sous commandement ya Joseph Kabila le président. Ezalaki sous Mwanda Congo te mais ezalaki le président tasengaki kati na ye asala parti politique. Mais amikomelaki déjà ndenge ya ko diriger le peuple Congo avec ka yango pe okende na ba tribu nyonso eza na Afrique pona ko changer l'axe du monde tozala ndenge la Bible lobaki na 4e génération libanga mokote ekotika la kozala likolo ya libanga. Na yango botambu siko ya ye mission na yetango esilaki a prometaki na no peuple Congo alobaki akofanda na se ya nzete ya nsanda akotinda batekolo bakende siko na chasse mais akoraki kofanda te azalaki dribbler na ba esprit o ezalaki aux alentours na ye e ba esprit wana batu wana baboyaki biso to pusa na susu pembeni ya tata pona ko pesa lumière po bayaki po bayako pengusa ye pardon po bayako ke pengusa ye e bazwa balia sima ya tata ne mwanda nsemi yangonde esalaki ke azonga noki na mokili ya ba wei eli kolobete ba dongolo biso bayingela ki epai ya kaka voilà to ba traître bayingela ki epai ya tata ba sengela ki basunga bango na kati ya mosala ba pusala isu tango te ya kozala pe na bango ndembe ba yaki lelo yo mbuta tango okotala bongo mokili ya bato ya bomoi okotala Congo démocratique mokomelo
Obandeli mbala zomi na moko tope 11 fois likambo ya Congo ya ka Congo ya ka sekele kani batami na kati ya Congo ya ka bokeseni pe kani kamatami na Congo ya se pe la moko na Congo ya ka oyo kobetela tolo bando bandakia matondo mingi papa journaliste na kanisi mutuna ezali kitoko matondo Congo ya ka ezali peuple oyo tata Nzambe atia na mokili na mabele ya Congo avec ka soso ya Congo manga ya Congo ngulu ya Congo nanasi ya Congo mabele ya Congo langue Kikongo peuple Congo avec ka na kanisi ndenge tata Nzambe akabola mokili na Afrique centrale atia bikolo nyonso abandela yango mingi na ka kombo ya Kasai échangeate etikala avec ka kombo ya Kivu échangeate etikala avec ka kombo ya Katanga échangeate etikala avec ka me kombo ya Congo balongoli ka bachese pona kozipa peuple moyindo misu peuple Congo po peuple Congo azali leader ya race noire. Chaque tribu et chaque race bazalaka na peuple eli oye memaka bango na ba nzela oyo ya libiki. Donc peuple Congo ezali royaume Congo e bandela na Angola, Congo central, Congo Brazza, Gabon, ainsi de suite et Mati na Bandundu, rivière Kwangu. Nde mabele ya peuple Congo avec ka e bengamaki na Congo diantotela. Mundele tango akabola ki mabele pona richesse pona colonisation. Mutu na biso moko te azalaki ni Kasaye, ni Katange, ni Mukongo, ni Muluba, bangon bakabola ki mabele na ndenge na bango. Pona ko dribble biso ba yeko tia avec C. Yango na zonge la kambala na mbala. La RDC, c'est un pays fondé par les Belges. Na kanisi mutu soki abotami na suka liwa na yeba lobake molimo ezongi esika yango euta mabele ekundami esika yango ekundama. Donc tozo zela RDC ezonga na Belgique esika yango euta ebotamela e Congo Brazza ekozonga na France esika yango euta Congo Portugais Angola ekozonga na Portugal esika yango euta eko réformer Congo diantotila ndenge yango ezalaki po les Afrique ezali ba pays présidentiel te mais ezali ba pays royauté. Donc mateka kala simakala oyo ezobongisa na monde spirituel yango nde ezokita pona ko salama na monde charnel. Mais lokola peuple azalaka toujours hésiter andimaka teke oyo balobi ekoki salama na tango ya mbuta kimbangu alobake mindele bakozonga ipana bango peuple nyonso babudaka ye bakanisaki ye azwi liboma mais mukolango tango ekokaki ba mindele bapakolaki putulu makala po ba se confondre na poso moyindo ekozalaki awa match ya Mikado na fait yango ka injectaki mwa eloko moko bo ya système yango de salaki ke ba Armageddon bambwidi mbodila oba uta na manianga trois ba seigneur de guerre ya mikuse bayaka basali epaka na bango ti ba mindele bakanga bisaka bakei me bakeko dribbler biso balobike tokimi tosali erreur pona kopesa bango nani alors tokangela bango na nzela ya religion nde ba diabolizaki nani mutakasa vubu batuniye religion gouvernementale alobi catholique babeti maboko et tozali toujours colonisé pour catholique ezali politico-religieux belge matondo mingi mbutalantu banako na sepa inepai na mikimbo mbebe bokamata mibongo na mikili ya bapaya ozali bongo boindo atako na mukili yango ya Japon na Australie na Allemagne pe na maikumba ya États-Unis ozali bongo mwana ya Congo diantotila benga biso komela biso ekotanga te komela biso te ya singa moye motiami ose etando eke na bino likambo oyo mokomwelo tokusimbaka otangi likambo ya ka ya Kasai bosimbi likambo ya ka ya Katanga bosimbi likambo ya Kwangu soko doko kati ya bodindo ya biso penza tokopemela likambo tali bongo Kwangu
yangone moto ye kokumba bongo royaume ya bana eye babota maki isatu okozala bongo babingi bango royaume empire lunda na tango yiwana ozwi kasaye ozwi katange okabate banyimbo bana ya kwangu to bayaka mokolo molelo nete ni yewana iso oliko bete kaka babundaki etumba ya kodongola bongo Congo central pamba te komaki bongo pe na Congo ya se ekomaki na suka ya bokile bango kende zongi na ka soko tozongisi ekolo Congo na kate pasi ekobima te soko tozongisi ekolo Congo na bokasi te ka wana ekotelema te pe sekeleka ni evandami na kati ya baka isa to tangeli biso na kati ya manaka boye matondo mingi papa journaliste na banza na lobaki liboso ke RDC ezali pays fondé par les Belges azwaki peuple Congo azwi tribu Luba asangisi azwi tribu Ngala asangisi azwi tribu Swahilifone asangisi abengi bango RDC pona ko manipuler biso mais na volonté ya tata Nzambe Afrique tozali bana ya tata moko mama moko na kombo ya Nenzala Mpandu na mama Nkenge Lufuma mais tandis que peuple Congo avec Ika tozali bana ya ne Congo Nimi na mama Ngunu Funande tribu ya Congo ebandeli avec les trois trinités de Dieu Nsaku Mpanzu Nzinga nde esangisi peuple Congo avec Ika mais peuple Congo avec Ika yende azali leader ya race noire en général makambo nyonso yango monaka ba prophète bakitela kaka toujours mingi na ba Congo pona ko libérer poso moyindo ndenge na 4e génération oyo tozali peuple Congo ayambaki instructeur divin oyo mfumu kimbangu alakaki na mbanza nsanda abengamaki na kombo na Nemwanda Nsemi asali mosala na yepe asilisi a préparer mitu ya peuple Congo pe a préparer boye ya molimo ya nkwatule ya molimo ya mfumu kimbangu oyo kobenga na ngonga oyo nkwatulendo na kanisi na kozwa mwa ya nomuke mwali sesemuke na 1965 tangu tuzwaki independance na 1960 mukonzi liboso ayingelaki na place ezalaki Mbutaka Savubu pour abako mutabundaki bitumba tangu bapesaki independance belge alobaki na ye ke topesika independance na bino nyonso mais soki bosali 10 ans boyokani te esengeli ekolo na ekolo bazonga na mabele esika bauta ndenge biso ba belge tolongwe na mabele ya Congo tozongi na Belgique. Congo belge tozongi na Belgique tangu bakei baskanisi susu balobi ke non soki kaka totiki bango ndenge wana tokolia susu na mabele wana te po biso tovamela kato vi na biso ezali na mabele wana ya Afrique ba préparer monsieur Mobutu pour na coup d'état pour ceux qui amikomeli na 10 ans et a proclamé que non chaque peuple wazonga na mabele na bango et kozala déjà trop tard Mobutu ayaki a beti coup d'état na kanisi mutinyoso ayebi na ba histoire ndenge tolanda yango et pona lelo Mobutu asali pour akomisa pe ma pays yango royaume d'Isaïr metata oya akela mokili alobi ke mayele na yoza moke ngai kimbango na lobaki na bino ke mayele mokili kosuka bozo continuer kosala uzoba na bino oyo elekaki na tango wana yango pe zingine de kana tango alelo na kanisi ngai avant Muluba amata na esika ya présidence na yeba yango na 2016 na yeba ke mutu akoyingala na place ya bashwaili ezali Muluba ezali prêtre fuma kilongo kya Congo ne basilo balonde ba oba kolanda bayebiye na Kimpese abengi sanga de Kishasa tina na Kimpese likamba bengi sanga alobaki na ngai ke na yebi ke yo musala na yo kaka toujours soki kanda esali mbala moko yo ofongoli mais bakulu bayebi singa ba ancêtre bayebi singa ina yebisa yo que tous les 4 tribus oyo mundela yako sangisa na peuple Congo eseli baleka na présidence si banangonde bango moko ba ancêtre bakokata makambo ya Congo ya Afrique ya 4e génération pe ya changement de l'axe na yokaki avant na kota na prison ya Ndolo soki nabi yokelaka wana te mentango bango bayaki mbili to yindi saki tonato salaka autodéfense
tango na kangama ki na ndolo mais loko nazalaki déjà na message na yango na talaki tango ekoki na noté na uti prison nangai nazobima président Joseph Azoklongwa président Tshisekedi azofanda na place na lobike ya solo prophétie ezokende na kokisama mais tala match ezolinga kosalama les pays francophones batelemisi bitumba kuna na est bakanisaki bakoya konyata mabele ya Congo comme le passé nzokande pour le moment les 4 génies oyo batalaka pe babomba ka créature bango nde baza na fongola ya bazo simba garde bazo kengela la planète Terre. Donc oyo nyonso bakosala na kimusuni ekotika la kosimba te soki bango ba agir te. Alingi na tuna yo motuna mokolo moyelo na lukaka motuna oyo tango saka bongo na kaka bamanaka to ba émission koko kaka kutaki boloko na kozela bomia boloko na bango ekoma kiete suni to penzo te zoki kokoso kino azimbo kilia molimo to zwingo ngatia kotuna bo mituna yewana lokola molimo na bango to bengi yango eza kati na bino mwana to koso na bino lokola nkaka na ina so na suni na yo mbutalandu kaka te na pesa ngai balabala na so na kaka na kati ya nzoto na bino. OK. Motuna nanga tango bolobaka baswahili elinga koloba nini pamba te biso to biete moswahili eli koloba mopaya pamba te na Congo moswahili azalaka te langue swahili ezali bongo langue ya barabe bayaki na yango na kati ya Congo démocratique. Tango baka swahili olinga koloba na biso nini ne mwana nse matondo mingi na 4 tribus otoza nango na kati ya RDC ba tribu wana ezali divisé na ba langue donc soki bango balata ki langue oyo nani pays nini ba arabe bayaki na yango ba formaki bango pe royaume oya bango des pays soyoliphones à part francophone ba anglophone mais pona mukolo lelo mbuta kabila batangila kiyeke mushwahili ekangamaki na se ekangamaki peti na likolo mbuta Joseph oyo a dirigé ya leki batangila kiye mushwahili na kanisi ba Rwandais bazotangila bango ba Swahili tango nazalaki na ndolo na prison po ezali recommandation spirituelle par la mère Line mutatinda kipana kendoko yeba makambo leka kuna tokutana kina bakolo mabele kuna ya este ya Baswahili baka oyo bato bazo bunda banani ba Rwandais bazalaki kuna pe batalisaki biso to yebike na avant changement de l'axe na 3e millénaire biso Baswahili mutu akobikisa biso mama Congo yango to ye poto ya kozwa Congo to tiango na bapoche na biso poto diriger yango na kanisi tango na bimaka na sala ba émission ya ndenge na ndenge pona ko éclairer peuple Congo na kanisi to kangama ki biso na ndolo na parole wana les Rwandais au Rwandais le Congo au Congolais poto yeba ko sangisa biso ba Congolais to yeba ndenge ni to kotasalila pona nini to zonga na mabele na biso à l'amiable mais to kangama ki na yango nazalaka toujours victime ya makambo ya mabele oyo liboso pona loi oyo ba votaki la terre et le sol et le sous-sol appartient l'état congolais roi bakajika biso to telemela ki yango ngai pe nazalaki liboso na Matadi na kanisi monde mobima balandaki événement oyo elekaki na Matadi pona ko bomba sembela événement wana babuka nga loboko na tamara na loboko ko bukana pona caché ya Congo ya changement de l'axe ya 4e génération ya chaque peuple a sa conscience ya kozonga na mabele ya bakoko na ye oyo toyeko koma susu ya nani ya Rwandais soyez na yeka toujours po ezali tata et likasa o tata allié mwana pe aliaka ngo yango bomona kike ye ko kangama ngai ko kangama ye na prison ya makala o ya ba nzonzi na lingala suka balobeli menga batenga na prison ya ba guerrier
ya basoda donc eza wana mabele oyo kukabwana selo langue oyo ndenge ya kosangisa awa yango kifumu kimbangu alobaki les 4 présidents tango ekosila koleka 5e akozala te donc les 4 présidents donc les 4 langues les 4 tribus oyo esanganaki awa donc moswahili azala kotangama na 4e tribu ya RDC nalingi mokonelo tola musa bandeko kaka na kati na nzoto na bino na mbuta landu tobike molimo ekufaka te na kosola ne mwana semi na kati etando to na kati ya plateau na ngana zana yo na nzoto na bino mokomelo poni bobombela kabandeko sekele ya koebisa bana ya Congo yiso mai bobomba kana kati ya monoko to na kati ya molimo na epemelo na bino epe bosana mokili ya molimo boyebisa bandeko mokolo mwalelo pamba te nkota ya Swahili ezali kota bapaya bayaki na yango boni bonite bolo bala bato pole te sengeli mopaya nde abima na nzoto ya bandeko na biso akende mosika lokola arabe mokonelo ayi kosangisa bana ya Congo de totila te arabe ayi kopesa biyano te na kati ya bana ya Congo pamba te tango ya yaki na iteni ya este to moniele wana ya Congo to este wana yende anganzama kikuna koloniza kikuna ya Belge ya na kati ya ngumba ya iteni ya Congo Central mo Swahili tope arabe nde akonzaki na iteni ya este apesi bande kwa kombo Aminata religion islamique boyena boyi pwani te koloba na bato pole sengeli arabe abima na mabele na biso neske akoloba ete bayindo nde babima na kati na mabele na bango moko na kati ya molimo bolinga kote ya bato nini nkaka matondo mingi na ngaloba papa journaliste la charité bien ordonnée commence par soi-même peuple Congo avec Ika ezana makila na yango ezali pe na kutimi na yango donc ce que otali peuple mu Congo oko remarquer que o ezali makila ya ba Congo na ndenge ya respect ya gestion na makambo nyonso na spiritualité awa toyoka yango tekeba ngana za mungala tango baloba kango se bazana makila bangala bayebi bangala baza banani ezaka pe mbeba ezaka pela Congo azala kate nyonso wana bango ndenge baya kosangisila ngo awa ndenge biso tokutela kiango ndenge pe tokabolela ngo nakanisi soki okeko lokota porte-monnaie na poubelle baye ko lobake porte-monnaie ebungi yo mutozwa kiango ngala ko lobaki te ngai na biba kite na zwa kiango place intel kende ko zongi sans place mona kiango okondo zongi sango na ndako ya mutu te me kondo zongi sango nde na poubelle ngeloba oyo nyonso bazaki colonisé par Arabe bazongi nano ndenge ba colonisaki bango lumière oyo éclairé bango euta na peuple na royaume Congo peuple Congo avec Ika donc ba royauté wana ba empire wana ezali muta mokilité asalaki yango ezali yemoko tata nzambe asalaki ba royaume wana yango na lobaki na ebandelike Afrique ezali na ba pays royauté et présidentialité mais ezali pays ya ba royaume donc elingezonga na mikolo otozoya royaume Congo kozonga ndenge nango ezaleli empire Kuba empire Luba empire Lunda et enfin na liboso kuna ndito kosala États-Unis d'Amérique et États-Unis d'Afrique ndenge Amérique ezaleli tokosala États-Unis d'Afrique ekozala makasi mingi tokokabwana pam na ndenge ya mabete mais tata nzambe nde alingi que chaque peuple azala en contact na ba génie na ye na ba ancêtre na ye samba nkuluaku kusambi nkulu wanganako me peuple Congo RDC tokoma kosamba na kendo kufanda na nkata ya Abraham na kendo gumbe mela nani mtu arabe nani Mahome ba mususu bakene na Buddha babwakisi bakoko na bango kanda ya tata nzambe ezalinde esika ye atiaki i yo ye kotia o en tant que obibi opposant na ye na makasi alingia zongisa ndenge planète terre ezalelaki na bolingo na ye na makanisi na ye sans conseiller donc tokozonga malembe ti peuple nyonso to se retrouver bokoko na ye ndenge yango ezalelaki ndenge kiliti Tanzania apeselaki lelo yo bino Congo Central Congo yo esengelaki molimo moyi biano ya pasi ya baindo ekangola mapebi misama ngaboli yango
okomona Congo Central lolenge kani Congo Central yambaki fumu kimbangu Congo Central yambi babundi iso yamba kaka mwana semi yambi bafumu nkusu yambi bino banso na kati ya mokili yango ya lobiko ya baindo kasi engumba yango Congo Central boyokani bolingo kati na bino moko na bino na bozambeye boyena yango po nini ezalite matondo mingi papa journaliste na bonzambe oto yena yango ezali nzungu bache na madesu ebeli nanu te bazwi mafuta bache soki balongoli yango ya moto madesu etikali na se mai efike na katikati mafuta ekotikala likolo pona nini nalobi bongo c'est parce que nyonso oyo ezali kosalama na mokolo lelo mbuta mbumba prêtre Fumu Kimbangu roi mbuta mbumba prêtre mbumba Philippe o basala batelemaki na Fumu Kimbangu alobaki yango na tata Nzambe abongisami alingi atinda motindami mususu awa pona ko libérer poso moyindo peuple na ye mais à côté le misanano instructeur divin pour alingi yende ka yako préparer esika ya roi divin Nkwatulendo alobelaki longi moko instructeur moko mesikoyo oyo tata emulking mutu songolo ayekoli kosala banzete pa koko na ye a comprendre kopi ya nzila Congo yepe azwi nzila Congo alati yango akomi yepe longi ole atambusa na ndenge instructeur divin atelesilaki biso bukongo ndenge yango ezalaki ye aye a modifier susu bakombo na kanisa soki bakombo ekomi modifier ekomi sikoyo bokabwani ekotikala kosangana lisusu te na kanisa soki balobi ke kende kozwa mbongo na nini na western eke kombo na yo bache landu saka mbongo na banki kaka na banki kombo ezali landu ekomami yo landa na kanisi bako libérer yo mbongo te pona nini akaka échanger e baby si déjà kopi wana ya kozwa mbongo na yango tokoma na deux chemins ndenge balobaka original na photocopie ezali tokotala original ndenge yango ezosalela okemema biso wapi tokotala suba photocopie o bazosala ndenge bazotambolela bakomema biso wapi okondima yo mokonelo to bete Congo Central bozali bongo na mokumba ya pasi ya baindo banson pambate esenaki ya bino bobikisa Afrika ceux qui Afrika yo koba konyo comme pona bino Congo Central c'est la fin qui justifie les moyens banani bazosala na solo banani bazosala na lokuta na kanisi pona mokolo lelo na ba message tozanango moya ko distribuer yango ezate pona nini mbisi ya kopola ezalaka animé na ba nzinzi ebele mbisi oya fresh ezala na ba nzinzi muke yango ezosala biso kokoso solo ezalaka toujours na mekakatano lukuta ezalaka toujours na ba animateur na yango tolobi ke soki biso tozana solo te toyebi makambo zo ya liboso soki bango bazana solo te toyebi makambo zo ya liboso mais tozana deux chemins original na photocopie na kanisi patron ya nzila Congo mokili mobimba eyebi yango ke ezali longi ya Congo ne mwanda nseni eza Fumu Kimbangu te Fumu Kimbangu nde yende sikoyo motindami ya Fumu Kimbangu yende alobaki aya ko préparer nzela ya Fumu Kimbangu oya ko yela na kombo ya Kwatulendo okondimete Kwatulendo na ete kasi longi ya zongi mokili molimo na banza aishuwe na mission na ye Kwatulendo mutu ayaka abotami angulumi atelemi atamboli abandi kosala balamusi ye abandi musala na ye misala ya Fumu Kimbangu tango abandaki yango e bandaki directement na miracle ya makasi te mais molimo pe ekolaka dès que ne mwandanse mi azalaki molimo ya Kwatulendo ezako sala déjà pour makamu si ezalaki na Congo Central ndoki nini magicien nini marabu nini oya pusana pembe na minduki pe azobunda soki molimo santo les mystiques Congo te soki ba mindele ba uta poto ba kita na Congo Central baya kotala événement po ba mona ki makamosi ne wana ezali puissance wana ezali Kwatulendo
molimo ya Nkwatulendo ezo continuer kopusana. Na kanisi 2 semaines passées, lokola poso moyindo RDC azozo makambo nyonso na légère toyebisaki bango ke bolanda na chaîne YouTube bana balongo na chaîne BRTV 2 semaines passées totalisa bango ke baye kotalisa mfumu ke mawe kotalisa biso ke alingi a bipe mokili po ayebake aza alingi a frapper na lobaki pulubunzi akoya tama bimisaki komi ya mpulubunzi nazo esala explication na bato baza kolanda balobeki eloko wana ezali babenga kango typhon. Pulubunzi ndeni pulubunzi bon bango balobaki ezali bazabe ba fait événement moko na typhon yango kana itizaki typhon oyo yebani na bato ebele et 2 semaines après na kasi moni makambo esalami na planète Terre akalime na ye wana ezalaki bip donc Nkwatulendo azali azosala lelo yo otukolo balikambo ye ba bebikolo minei eseka matapifo bangala bakamata kimpifo bakongo bandaki epai na bino na nzela ya mbuta kasa vubu na nzela ya bangala bakamati bongo atako leto ba sembo ete bangala bazalaka te na Congo démocratique ekolo mongala nde ezali kasi bangala bazalaka te pamba te bai bavandi pene ya ibale babengi bango bangala soki otuni ete monkusu azali bongo moko na kati ya engambo ya bangombe okobikela ye bongo na kati ya batetela okei bongo na maniema omoni monkusu pe azali kuna na kati ya engambo ewana mongala ezali obe balabala ya ibale kasi bangala bakamata te kati bali binza bayali bangbaka bazali bambuza bazali mbaka bazali bangbandi bayali bandeko ya bongandanga bato bikolo kilikili ekwami na kati ya eteni ewana na bozindo ya goiso kasi bikolo baikete mobutu akabata mpifu pamba ibale moto ya ibale na eteni ya bangala ukamati bongo moswahili akamati pifu na eteni ya kabila moruba akamati mpifu mokolo mayelo suka na ngwana yakoya ngaite mfumo kimbangu alobaki 4 présidents soki basili ye moko akoya boni mfumo kimbangu atambola ki alaka kibongo alobaki bongo kasi kotala bakambi minei oyo bakambi ekolo Congo démocratique nani oyo atambola ki na bango nani oyo asali ete kombo ya yefu mukimbangu evanda na mitema ya bato nani oyo ye akambi makili ndenge fu mukimbangu alingaki akambela loba bosolo kubanga matondo mingi papa journaliste na banza na ba émission elengaki na salaki pe lelo pe na zongeli yango ke fumwa kilongo ne basilo londe abengisanga de Kinshasa ti kimpese aloba na bikolo oyo mundele asangisa na Congo fo baleka na présidence ngai na tuna ye question pona nini toyebi ke Muluba azana punition po aboyaki Kasavubu akende kozwa traitement tango atalaki likolo aganga ki alobi ke bakulu bayebisanga na yebisa yoke bakoleka na présidence azana donc Muluba président Tshisekedi azana mission oyo azosala oyo biso zokanisa ke azosala ba distraction azosala ba black oyo musu azosala ayebite ezolekela ndenge nini azolonga ndenge nini ezosalemela ndenge nini bakoko baza sima na ye baza ange baza sima na ye po balingi bakanga nano transition ya l'ère de verseau tolongo na l'ère de poisson tozokena na l'ère de verseau transition wana ye ekolo ya suka tango azo diriger ako libérer ba porte nyonso ponako tika le droit chemin oyo Nkwatulendo akoya kosalela makambo na ye donc président Tshisekedi azana elaka oyo nga na yebi pour avant tout aleka présidence na yebaka yango tango na koti ndolo na landaki yango toujours na spiritualité tango na bimi na koti carême ya 40 jours na kati ya carême nani élection salami ye aleki na yebike ye mutu ayeko kokisabilaka po aza Moluba ozali ozako banga kozonga ndolo to ndenge nini maloboko okose kolubara kati ya bosino lekolo okobolo yango to komela yango boni mosumo arabe oyo akonizaki este ya Congo démocratique lelo ezana kilikili ina kimiate ba mibutu kumisa to eleki 30 ans lelo arabe wana nde bakai kosenga ye
afandisa bana ya Congo na mesa pona koyokisa bango bazonga na boyoka na bolingo pona kimia ezonga na kati ya monelo ekolo yo telemela kimokili yango ya babaya na kati ya Congo obeteki ndika epai ne pai po ete bomo ya bato ezonga na kati ya ka lelo ndimiete makambo ekokende malamu to penini oyo okobobala kati ya makongo na yo Nabanza Matondo papa journaliste webiete bosangani na kati ya Doha ekolo Dakar ya barabe ivandisi ba M23 na ba AFC bako sona mbula matari ya Congo démocratique pona kimia monelo ekolo Congo démocratique oya ndeko la kakala Matondo mingi papa journaliste maloba ya mfumo kimango loba ki mayele mokili ekosuka nazongela ngo pena zo loba ke makambo nyos obako bongisa ekotika lo simba te soki ya tata nzambe fande na isika te baloba ke Congo ini ekotika lo simba te nyos obako sala ekotika lo simba te ekosenga kaka ekolo na ekolo ayeba kozonga na mabele bakoko na ye pe asala culture oya ye bongo nguya tata nzambe ko kitakati na bango pe bapeli biso nyonso komi civilitané na ba asiatique ba européen ba ainsi de suite peuple noir azongi na valeur na ye donc ba dribble wana o bazo sala wana ezali bango mais o nga na yebi yango nazoloba na etando ya motu nyonso azoyoka oyo nga naza nango na yekola ngo pe na classe te na donc nyonso tango zokita nazopesa ndenge yango zopesemela tozanga na retard ya ba information c'est parce que tozana ba soutien te na matadi batumba ba bien ngai nyonso na mituka nyonso tu pona ko diminuer ngai force na yeba ko distribuer message oyo ezokita na nzena na ngai te toye awa na Kishasa tango na kangama ki batumba ki susu nyonso donc to koma ko vivre na ba cotisation ya 30 40 personnes to tia mwa 1000 to meka ko message oyo tozana ngo peuple Congo c'était peuple naïf balinga ba mona na misu mais oyo ba bipe bango na misu ba moni ba bandimité ti ba koluka oyo wana azosenga pona kimia ekota na Afrique Matondo epai to komi moko moyelo bande konanga boko na biso epai ne pai boko mele biso benge biso na kolema motsami biso de na bino e kopesa pasi kati ya ntema ya biso na bino pambate ngai moye libanda ya Congo yango démocratique to Congo d'entotila na zaina mabele mosusu ya kovanda soko mabele oyo ebungisami mokolo mwalelo tokolobaka na bai politiki butulo kola moi ete toyokata ko bai mboka ye mawa moke komona Congolais olengi ya kokindela kati ya bomo ina ye komona Congolais olengi ya kobikela bomo ina ye na kolobaka na yo kulutu na ngai na mikili ya poto epa yoka matami ata kola ko démocratie to vandi biso na bino soko kamati mokama ya bapaya to pe $100 na pete na maboko na yo kukanisa tete bomo ya bato ezali bongo malamu nalobaka mokolo mosusu na kumu ya ekolo ngai na zela mabetando ye manaka moye mokolo moko te kovandaka na kotukaka kumu ya ekolo ngai mokolo moko te pamba te tata na ngai ata ko lolenge iso azali akozabe tata na ngai na kopesa ka moto makokiti ya butuki tata na ngai ata ko akamata mene bostono eteni liya ye pamba te bakobongola katata te yende mokolo mokili ya mopesi epai na ngai na kosenga bokasi pe bomo yimola yo ngambo liya ye pe na kosenga kana ye akokusa baye etinda makina kati ya mosala onte ya manaka moye akamata makina yango tolobaki na biso na bino boye ezali na Congolais mosusu mokomo to kosa manaka moye asali mikolo minei atako mbuma ya mikondo ya etabe amoni yango te na miso na ye Congolais mosusu akozanga atako silipi to pe ya kolata na kati ya nzoto ya ye Congolais mosusu avai na bana mokolo misato yango ebelemi atako sukali ya pamba na lipa bakokata yango ndambo ndambali ya kati ya libota mai epai ne pai baike bazangi bandako ya kolala bazangi bazamba ya kovandela nyama ya kobokolo ezali te tokobikela iso bonzambe nde ekangi mboka molimo nde ekobundisa ekolo oyo Congo démocratique bayeboka matami pembeni ya mokonzi ya mboka na tango boyebi ete makambo bokoyebisaka ye ezali nango lokuta ete tala nzambe alakisi ngai nzambe akoyebisa ngai nga basomi na ngai na mokili ya molimo boyebi ete bokokosa botika kokosa kokoba kokosa mokonzi ya mboka pasi ya Congolais si ekomi na esika oyo toyebi te mbala moso kotambola mituka soki omoni Congolais olenge akomi na bomo ili aye toyokata kopasi na lobaka na biso na bino liwe ezali suka ya makambo iso te
okonyokola baninga na kati ya mokili ya bomoi kasi mokolo moko kozonga na kati ya mokili ya molimo boloko ya mokili ya molimo eleki boloko ya ndolo na ya makala oyo tovai na yango bokomwa lelo bakosambela bazuzi ya awa bakokangola yo kuna na mokili ya molimo moto akosambela ya kozala te okosamba na mabe oyo osalaki moko na lobi bonyokoli mokonzi ya mboka ntango molai makambo be lokuta nzambe alakisi ngai oyo kuna bitenga kimbango yebisaki ngai bokangeli bato ekuke oyo esengaki bapesa mokonzi ya mboka mai esengaki ya sala na eleko oyo pona kokangola Kongo démocratique bosaki yango na Kumu Kabila bokobi yango na mokonzi Kisekedi kili makomo lelo botala mboka ndenge ekomi bokokoba kosala yango likambo te oyo tolobaki te tokoloba tokokuta na bino moko tokozonga na mokili ya molimo tokosamba na bino mayibo kosala mokoma yo likambo te mbota tozongi epai na bino bamvula etu kobeta ya makasi yawa bato bakomi kozinda bato kokufa panga pamba bomoyi ya Congolais bomoyi ekomi kilo makasi moto akotindika yango azali te tosali nini pe nini sengo tosala mpona kopesa kimia na kati ya mokili na banza tolanda volonté ya Tata Nzambe volonté ya Tata Nzambe elingi nini soso akotikala soso pigeon akotikala pigeon libata akotikala libata bango nyonso wana bazali bandeke tout comme biso mpe tozali batu tozali pe bayindo natiki mabele ya bakoko nanga nake mpona kende konyokola moninga na mabele na ye ezali péché makasi na 1998 na 1996 tango tokutanaki na mvuluzi kimbangu fara ya ndoto te misala oyo yanga ya mécanique ebebaki nakotaki zamba na kati ya zamba kuna tango tokomaki na 1998 kuna nde nayokaki mbela oyo ebetamaki elobaki ke peuple oyo lobami na kombo nanga batika mabe na bango balanda oyanga na kanisi ekomama pe na ba Bible nyonso ke Dieu d'Israël azali nzambe ya jaloux Yahvé azali nzambe ya jaloux donc na ba arabe nzambe ya jaloux Dieu Congo pe azali Dieu jaloux donc pona ko tia kimia na kanisa lekisa yango na ba émission chaque peuple a reconnaître na ba koko na ye ozana poto luka osala contact na mutu azali bomoyi ayeba kokota en contact na ba koko na yo molimo amonaka nyonso ekozala malamu totali ba cimetière ya ba koko na biso mabeleza ebele eza monene place musuna ekota Congo te ni malamu baboma ba cimetière batia bandako kona bazotumbula ba wei ubi bazokumisa ba wei mesoki ebembe eye bazobetela ngolo sako mitango ekundami après quelque temps bozui place na eboteki akozana esengo ubi akozana esengo te mais ba groupe de prière balobaki mutu akufi mais Yesu akufa Abraham akufa Moïse akufa balobelaka bango pona nini tango biso lobele kimbangu vita kimpa mbutambumba ba na biso ekomi bondoki donc volonté ya Tata Nzambe eloko fali to sala mutu na mutu abanda déjà ku talisa bana na ye kilitir na ye esika bauta ba se préparer en conséquence avant que le pire eya mundele tango kimbangu alobai ke mundele akokende na makolo adisikitaki mialingaki akende na makasi peuple moyindo pe oyebi mabele ya bakoko na esika ezali olika yo pe okende na makasi dozela oyo ezali koya ezali sans pardon balobaki l'arrivée de roi de Kwatulène, roi divin et vous allez ce qu'il écriait comment écrire sans pardon donc c'est que tozoko talisa c'est le loko libérer peuple c'est les tribus nani Congo kokabwani chaque peuple na mabele naye donc autonomie ya chaque peuple mutu na mutazo na mabele kokona bandika ikenda wapi kaka kinana ngora kunda toko luka este kuna bandika esengeli ebeta ndika ekobeta te kaka kinana ngo matondo mingi papa journaliste nakozongisa yo et dans français balobaka si un sage est mort c'est toute une bibliothèque qui est perdue bakoko na biso
bamema bango na poto basala bango ba mausolée kuna puissance nyonso ekenda kuna na États-Unis na 2006 2007 2008 oyo esalami na Congo central tokenda kozwa suma puissance yango na poto epa bakoko na biso obeya kosencarne awa bongo na este boko sala te kino mokolo lelo ya tuni kaka la charité bien ordonnée commence par soi-même na este kuna tango yindaka na peuple Congo avec ka na Congo central ekendeke toujours na prison na koboma mais ce qui yindi na ex esuka na négociation ba côté na politique donc tozali na deux pays à deux vitesses eliko mo etali binote oliko lo babongo ngaite la charité bien ordonnée commence par soi-même et la Bible dit que chacun pour soi Dieu est pour tous. Juste dans côté les makuna toke kuna toko invoquer ancêtre nini génie nini ante ba génie na biso tiki bango awa de comment ka biso ki biso lobiete koko ba génie na biso bazali ba poni bikolo te bazali mabele ya Congo esika iso ba génie na biso basaka mosala na bango oyi ko benga koko ya Mongala akei ko sala koko ya Swahili oyi ko benga koko ya Congo central akei pe ko bunda na este yo keseni si yango bede ka batei bongo te na banza soki to lobby tata mpungu tulendo esuki na biso ba Congo mais soki kati ngambu ekomi Mungu soki kena na gauche ekomi mvili mukulu pona ni ba différence wana nani akabola ba différence wana biso bato mokili to Tanzania donc tata Nzambe atia puissance ya Congo na mabele ya Congo tout s'appelle yo bande kwana akosa kingai tuna yeli susu akende asale lango soki tozali sanga abele la ancêtre oya yete soki ako répondre ye na Congo balobaka samba nkulu waku kusambi nkulu wanganako kende kozwa kitobe na lingana sekwa kende kozwa mabele na tombo ya ancêtre na yo soko zwi mabele na tombo ya ancêtre ya mutu mususu ako réagir te tuna yeka kawana si aswa deja mabele na tombo ya ancêtre ya mutu mususu ba réagir pa na ye lelo kondimisa biso ete fumuki mbangu na banzila Congo iseri kaka pona ba Congo kasi pona mokili bobimba te pe Congo démocratique isote fumuki mbangu na lobaki yango bien chaque race bazaka na tribu eli oye memaka bolamu kati na race wana na race noire c'est le peuple Congo avec qui est l'élu de peuple noir donc bolamu oye ko bongisa ba yindo nyonso eko uta na biso ba Congo yango balobake baleke babwaka nsuki tumbu kwa bambuta peuple Congo nde azali mukolo ya ba peuple nyonso ya Afrique donc biso nde to bongisa baleke bo baleki sikoyo na monoko be moko bokolobaka bino bonzambe bosambelaka na Kikongo makambo iso na Kikongo makambo yango iso Kikongo Nzambe yango za Kongo zali bongo motebikolo iso te tokobike paikani matondo mingi balobaka seigneur a Congo yende azali seigneur ya posomo yindu mais ba leader na ye bakitilaka toujours na ba Congo mwana mbuta azali ndenge moko te na mwana nkasi na kanisi biso te tozoko défendre mais soki otali na este bazaba patriarcat na ouest tozaba matriarcat na kabola mondelete tunaba koloba ke biso tozaba ba tribalisme to ba ko bamba biso ba tribalisme babona kabino babona kabino bongo bata songi donc kunya molibote mali kundu bolingi bolamu ba susu te be bino na bino pe boko kumba bongo bonzambe ya konganzamisa bato ya bino c'est ça boyo karaka pete bino na bino bakoseli bino makambo la vérité blesse mais la vérité reste toujours là la vérité bolamu tango eyaka na malembe nyonso mais le kutaso ke moni bolamu azokende ko libérer place kuna ye directement sur sincère mangu ye wana kei akeko bloquer déjà bato po ba yamba bolamu te yango dezo sala biso pasi na kanisi ba consignon so ba diriger RDC basali le pona peuple te mais basali pona Occident to yebi yango bien na kanisi tika peuple Congo na bangunza batelama babunda tikino elonga yokoya bakobetela elonga maboko sima ya bozui de malheur à ceux qui comprennent toujours en retard
ezali esengo na biso to kende ko benda suka nte manaka moye to pona kelongo na biso na bino ya bolandi uta mikiliso e kamata mi biso na nzela etando ya haut-parleur télévision mtonyi ko kabwana na bino na motuna moye bozali na manaka oyo bolengeli ya kopesa pona ekolo ekangolama na esika to komi ele ko to moni bana mo babotami kaka bana mo babotami baza bana mikime boyebi ya likolo makasi okomona mwana esika koloba likambo tali yobi o mwana lokola mokolo boye lolengekani na tuni motuna wana ba spiritualité bako ya mbale esika yi tuni to kamata pe ya bino bana wana babotami na eleko oyo mosana bango ezali nini tosala pona kobatela bango pe nini tosala pona kobikisa bombo ya bato na manaka ye bokamata mina yango epai na bino matondo mingi papa journaliste dans des pays développés na kanisi tokolobana no tata ayebaka domaine ya mwana na ye na tango aza kosakana abike oyo akosala mécanique oyo akosala kimason oyo akosala écrivain toyebaka bango na ndenge baza kosakana mais na ngonga oyo bana oyo nyonso bazobotama l'ère des poissons esilaki depuis 2000 ans 1999 2000 ans tobandi l'ère de verseau oyo esengeli Posomoidi yindo a dirigé monde. Mais Posomoidi yemo pe azo inquiété kare abiso to diriger monde mamindele bazana nyonso basala nyonso. Te basala nyonso te. Donc ezo senga biso ba yindo to miye banano biso moko nanu. To za banani ceux qui modèle lobaki l'Afrique est le berceau de l'humanité. To tcheka ngona mitu. C'est to lobaki que l'os le plus ancien du monde c'est l'os noir. To tcheka ngona mitu. Donc milimo nyonso wana oye kufa meme bakenda na esclavagisme na poto na incarnation na bango bazonga kaka toujours na esika bauta na mabele na bango donc ba savant bazobotama ba prêtre bazobotama donc toute tendance bazobotama mais toza na transition ya 25 ans poto longwa na l'ère des poissons totalement et to côté l'ère des verseaux totalement donc 25 ans yango ane oya suka ezali mbutu oyo tata lobaki ke yemei mkwatulendo mfumu kimbangu akosala safasi na ye donc ndenge abandiko ningisa boye bake soki mwasi akomi déjà na douleur de fantima yebake maye bandiko bima yebake mwana akomi pembeni ba événement oyo sala mesala mate boye bake indépendance spirituelle au mfumu kimango alaka ekomi pembeni bana wana nde bango tozo préparer o bakoya ko zangola ko tombola Congo Afrique pe ba invention ko salama mondele akoma esclave na mabele ya ba Congo kipwanza kianzoli matondo mingi melaki esengo na biso ya koyamba bino mbuta alandu onte ya manaka moye guerre de religion topesi bino tango mitano botala bongo betando bokomona bongo kumuye ekolo bokomona bongo bayimboka bokomona bongo baya balosambo iso soko bokopesa bango mbela tope message pesa bango ko bango ni potoka bwana na bino matondo mingi papa journaliste pona bandeko mokili ba planète terre ba obazolanda biso ezali kaka bayindo kaka te mais na 2006 na yambaki kwa 17 communauté internationale bamindele baya kotuna likambo nini ekwei na peuple Congo tozala ba ignorate to dutete bolobaki no oyo wana balobaki ekotikala kosala mate bazo perdre temps pour rien yango tozotalisa bino ke soki mondele akendeki asatandaki na yangote ase préparaki na yangote mais oya biso bazo préparer biso na ma enseignement na instituteur divin tozo monango boye kaka tosengi mutu nyonso oya azana posa ya éclaircissement a trouvé papa journaliste a pesier mituna ou soit a looking ni numéro ya chaîne YouTube BBL bana balongo obeti bana balongo okosobe yano ebele na papa mokonzi tosengi papa mokonzi sala na kwena yo zala animé na esprit oya yo ko defa esprit biso pe tozosala na biso esprit nga pe tozosala na ngai esprit na kwena nga
nako defate nako zalape manipulete na yango tokende yo mema musala esika molimo zotinda yo ngai pe nazo mema musala esika molimo zotinda nga songolo pe azo mema molimo musala esika molimo ezotinda ye nakanisi soki tokokutana te ezali nde loi divin Fumo Kimbangu basalaki en collaboration te na gouvernement belge Yaya Vita Kimpa basalaki en collaboration te na gouvernement portugais Mbuta Matwa basalaki en collaboration te avec le gouvernement français wana ezali ndai totika kola pa na monde spirituel toye poto kendo ko libérer peuple mais soki biso yo ko libérer peuple na maboko ya banguna et que tobandi ko liana banguna peuple ko mona biso nini donc etika gouvernement sala na kwena ye bangunza pe ya solo basala na kwena bango bangunza adapter tika basala siko e kwa basala sana siko na ba gouvernement oyo ndenge bayebeli na kanisi bangunza adapter Bo bakosala en collaboration na bayi politique po na koluka misolo mais biso na posa misolo te tozana posa ya puissance ya molimo po na kokangola bayimba zana pa na pasi motune bokabwani ndeko moko komona ye Elohim azali moko ya bayimba kosala kabongo mabende tope masini na kati ya manaka moye abika ka mwana nsemi bayibisi bango moto moko ete mwana nsemi atambola kinzela malamu te asangisa kibonzambe ya bakoko na ya mondele okoyanira bango ni likambo wana ezali bosolo to lokuta loba bosembo soki mwandansemi atambola ki malamu te asangisa kibonzambe ya bokoko na bonzambe ya mondele magie pona nini ba adeptane basala ki miracle kuna bayai ko zo magie et pas ya ne mwandansemi bongo bazonga ki ubi balanda ki ba enseignement ba tie enseignement na pratique pe basali makamusi tuna ye zama ngamba lokuta to ya bosolo ye mutakoloba matondo mingi ezaki sengo na biso koyamba bino mpona mbala ya nsima nde tokutani matondo mingi napesi bango nyonso mbote oyo bazolanda biso mais suka chaque peuple ayeba koluka esika ye auta po mabe ezoya makasi matondo mingi bakulutu tobendi suka awa nde tosukisami elongo na biso na bino bozalaki na mama pene pesa atako maloba moke na mbote pe bandeko balandi yo ozalaki nani ozali nganga pene ya mbuta to ndenge nini nazali moko na kati ya lisanga o mbuta lando akambaka donc tosanganaka na ye ntango namonaki nayokaki kende azwi invitation awa na haut-parleur yango na accompagner na yango kombo na ngai ya Nsilulu Basila ku Congo napesi bino ka mbote bolandi ba question ya journaliste na ba réponse ya Mutalando osimaki na nzungu te toka bwani ya bayana ngai totondi botondi mingi na ndeko na biso maeso Isha bwani bontestrela to akimiki kwa na biso kati ya manaka moye tika lokumu wenza na bino bongiso lokumu mokobi misai moko to kama limwa tukubena mimoko eye to bya boko kwa suka ya mboka butu lokola moyi kino ngomba ya bilaka totondi bongo botondi mingi na ndeko Matebe andaki biso ntango ya liende ko epa ya pelo kola to bosete ndeko bali pela moko pe na ndeko tubi Bona nini te tokopese bongo mbote na moninga ya tema tango isonzoma bosunga bona mbala simba kulutu na ngai tokutani pe tobengana na lokole motiami soka boko mitune kozala poete Mbutalando azongo manaka moye ekotala benga mboli ya bino kasi ngai na bino na kosenga obe kimia eingelo ntia mokili moye ya baindo moindo kolembate yo moto kofinga biso bandako makomoto ko ba victime mata moto kabietra ba journaliste bakindoki ya bandoki ya kimbangu bango wana okubenga ngai bakombo iso benga ndenge olingi moso ke ikuna libota la biete asengo te misala mabe na yebi yango soki ya malamu yondo zaina yango likambote kasi biso to bunde tumba oyo kino suka ya litanga moko ya bomoina biso soki kotanga pona lobiko baindo to kondima yango etanga kasi moindo akolongwa la boloko pe akotika la muumbu te kino ngomba ya bilaka elakaki ekangamaki ekokosama pe kozetsa mobe bongo Congo démocratique na ngai lobby ekolo oyo bonzambe moko ekotambwisa yango pe laïcité ekolongwa na kati ya mabele oyo bosolo ekovanda esika ngwendelo kute nganzami mokolo mwa lelo
eza bilaka tokutani mbala nsima.